puissamment, nous sommes très reconnaissants et ça montre que tous les corps du Christ étaient réunis à l'occasion de cet événement. Alors aussi aujourd'hui nous voulons juste aussi vraiment partager une courte exhortation et puis dans les cas, dans le moment il y a annonce mettant des chrétiens, on va chanter un cantique, après tout on passer dans Zambe. Ekoya kolo Yesu banani bakoyamba ye Engebeni bakoyamba ye Oekoya mwana Nzambe banani bakoyamba ye Engebeni bakoyamba ye Oesengo Esengo ekoyamba Nkolo to commission Nzambe malamu to pambolo pona ko sangsi biso na oisika na oyongonga lilobelobi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Même tant makambo ko mona na eza contraire na volonté na yo, mais tant que eza volonté na yo e ko suke la biso malamu. Nkolo na tiki moma tokoyoka liloba na yo na isiko na maboko na yo zala na mutei simba bomoi na ye lata munoko na ye miso matoi po osolola na biso ekobima biso na isika oyo Nzambe ata kutoyelaki matanga me liloba ezaka mpona bawei te liloba ezaka mpona bayeba kobika bomoi. Alors liloba na yo Sente Seigneur epesa biso bomoi epesa biso nguya pe elakisa biso nzela nini tokotambola malamu tangu toza na bomoi Nzambe totelemeli onyoso ya moyini onyoso etelemelaka liloba na Nzambe onyoso ya makonga bangona ezala ni le sans effet au nom de Jésus-Christ. Makila maeskiso mazingela biso makila maeskiso na ba angelu na Nzambe bazala na mutei na biso au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà to pamboli Nzambe juste to kozwa liloba na Nzambe kotanga na mokana na Luc chapitre 16 to kotanga de verset 1 kino na verset 13. Voilà Luc Boetotangi Bible lobi Jésus lui dit à ses disciples, voilà, Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Je pense que c'est une histoire connue, mais on va réfléchir au travers de cette histoire. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient à la table des riches, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe
le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi de bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous une grande abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour que l'air atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. Amen. Hein? Amen. Voilà, Topamboli Nzambe, avant de la réflexion sur Nzambe, j'aimerais répondre à une question qui a été posée par un musicien chrétien que nous connaissons en Afrique, précisément au Congo, où à Bengi Luambo, Tango à Belaka et à Bikaka, et à Salakanze Momora le Bietero Nkolo. Est-ce que pour qui Oeb Sabiso Makambo et les Kakapre Liwati, est-ce que vous continuez d'attendre moto mon côté ou à quoi que na Mokilia Baoui, aya koye Bisabiso Makambo Nini ou les Kaka après Liwa. Je pense que c'est un des peuples bantous, et ça là aussi recherche, il y a ancêtre d'Abiso, il y a des choses qui se passent après la mort. Parce que là, quand on recherche et tout cela, et vraiment, aboutissant quand on a un résultat, il y a mal moitié. Et tu es bien, tu es dans la tribu Moussoussou, tel que dans le continent Asie, par exemple, tel que Bendien. Dans la philosophie, ils pensent que peut-être son Moutapufi, il peut revenir sur la terre sous une autre forme, ce qu'on appelle la réincarnation, peut-être à cause de la forme, Maniama, forme, et tout cela. Mais face à toutes ces questions, la Bible répond à toutes ces questions. Alléluia. Amen. Et la Bible nous donne vraiment des réponses qui sont très claires. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Nzambe Mtakriya Biso, lui, il est capable de nous expliquer des choses qui se passent après la mort. Pourquoi il est très important de connaître les choses qui se passent après la mort? Pour nous aider à nous préparer. Alléluia. Amen. Enfin, que tous à la surprise, un jour, ceux qui lui Zwinda, tant on a allé qui sur la terre, nae bakate, makamunini, et ça l'a rappris lui. Et justement, le texte Oyo, hier, sozo fait ça enseignement, il y a côté sabiso des choses qui se passent après la mort. Après Sibiso, message a parlé dans Batomi Balé, Moko comme Lazare, Azalaki pauvre, et puis Moko Azalaki un homme riche, bah mentionné comme on a été. Mais le bien c'est Lazare, tant Azalaki kata mokili, Moto Azalaki pauvre, Azalaki aussi kobel, Azalaki na maladie à ulcère, maladie à peau. Et Moto a souffert qui mingi kati na mokili. Azalaki même quand on a ndako ya Moto Azali riche pour na commander. Mais riche oyo Azalaki na motema moko ya makasi et Azalaki même pas koluka ko aider Moto Azalaki pauvre. Et pour arriver que riche a koufi, pauvre a koufi. Bien aimé dans le Seigneur, liwa et qui pas riche et qui pas pauvre. Alléluia. Ce que Azalaki pour la mbongo ne ba riche ba koufakate. Alléluia. Mais liwa et bangaka mbongo te et bangaka beauté te, mais liwa et bangaka motomoko Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour ça quand la motomoko longaka liwa eza Yesu Masia. Riche na mbongo na ye akufi, pauvre pe na mbongo na ye et na pasi na ye bakufi. Pour nous dire que liwa, et c'est la distinction entre riche et pauvre. Et biso nyonso to pasaka par cet phénomène. Alors, pour nous croire, Basima et liwa, c'était pas la fin de la vie, mais il y avait une vie qui avait commencé. Dites un message aux apôtres, des choses qui se passent après la mort. Naïbi était tant de chrétiens, aussi autant yango, mais ceux qui n'ont pas zoloba, azo pour avertir biso
Tous ça l'attention parce qu'il y a des choses sérieuses qui passent après la mort. Et tant que Lazare a koufi, riche pas koufi, Bibelobi, il kamwa après la mort, bato mi balé, bakendaki, na destiné mon côté. Lazare, le pauvre, accueille na séjour de mort. Pour le séjour de mort, ils ont deux sections. Ils ont et pas bateau bakoufi bandimela nzambe bakendeke et puis ne pas o bateau bakoufi la nzambe et bakoufi bandimela nzambe te bakende. Alors pauvre oyo akendeke sika ya bateau bandimela nzambe ba croyant. Accueilli babengi yango le saint d'Abraham. Et tant bakende kuna na mokili asufraki mais après liwa moto akendeke sika ya repo. Alléluia. Yango mona bato mingi na hôpital azo bela azo nyokoma na maladie. Des fois bato misomo na va zongisa molimo ako ganga ba douleur et tout cela et tout ezalaka dur. Mais si ma liwa moto ayebaki nzambe akendeke sika ya repo. Alléluia. Ezalaka sika ya consolation. Moto asufraki ake sika ya kimia ake sika ya consolation. Mais maman Elikambo, moto azalaki na bozwi. Homme riche, akendeke sika ya pasi. Alléluia. Voilà un peu le connu ngoloba. Après liwa, ezalaka na ba place mi balé au moto akendeke. Moto muso ako kende sika ya repo. Moto muso ako sika ya pasi. Au Bible bengi yango le lieu de tourment. Eza le début de l'enfer. Ce que maman Elikambo, si ma liwa moto ko bongo la motema te, moto pa ko changer vite. Maintenant moto oyo ya mbongo azalaki esika ya pasi, moto za ko tumbaye, aza ko nyokwama. Maintenant mosika amoni Abraham na Lazare. Alors dit père Abraham, tinda ta Lazare aya kotoyo ko consoler ngai apesa ngata mai. Mais Abraham alobi ete eza na abim, c'est-à-dire li boulou ya monene et kaboli biso na bino. Donc, moyen pour changer, Nambo et Zalité. Alors, prière, il y a moto, il y a mbongo alobina Abraham, s'il est possible, permettre que, na zonga la mokili, na konoyeb sabande konangai, babongo la mitema, po baya esika oyote. Mais Abraham aloba qui était, bazana basel na Nzambe, bazana ba prophète, bazana Moïse, bayo kabango, et ça peut l'attendre au bassin dans Zambé, baleka qui a pendant des semaines, batéa qui maté en dengue. Et ça qui avertissement, il y a autant biso après l'iwa, il y a des choses qui nous attendent. Ce qui te milengalité liwe zibiso, tant que après la mort, surtout que bisika a passé, tant mosuto roloba nayaka la l'église, nayaka pa ya matanga, batéa kangate après la mort, et sika a passé ça. Yango ete nzambe alinga exception réalité oyo. Abraham alobi bayoka basé na nzambe. Asuki wana te alobi père Abraham, est-ce que c'est possible na kende na mokili na yebisa bandeko bangai ba esiko te. Abraham alobi c'est impossible. Même ata yo kei bakoyoka yo te. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un a dit Nathan Tozanango demande à homme riche. Zamba répondait à biso yango. Alléluia. Na sens ni lelo sokote na YouTube, ezana batu mingi oyete bakufa nzamba sekisa ki bango. Na Bible tozoki occasion ya koyamba mama Domitila oya kufa ki après 3 ou 4 jours ayaki koteya otalisa makambo mingi nini o nzambe atalisa ki après la mort. Na ba YouTube eza ebele. Mais bato nzamba permettre baya na mokili ba témoigner mais tango mosusu un pasteur nigérien mort. Mais Nzamba zone c'est que la mokili pour la coquille bisabiso. Ba témoignage à batoza au-dessus et le balanzambe te, mais le balanzambe eza o eza témoignage moko fiable. Na koza molaïte, nazo ko arriver vers la fin. Toi bete l'enseignement o yeso hotel sabiso. La mort ne met pas fin à l'existence de l'homme. Après la mort, il y a une vie qui commence. Et après la mort, il y a des endroits où ils ont la kamoto, ils allaient soit esika ya consolation, soit esika ya passe. Mais pour qu'il y ait esika ya consolation, ils ont que pour les pauvres, non qu'il y ait esika ya consolation, non. Alléluia. Pour qu'il y ait esika ya consolation, ils ont fait un Yesu Massia na bon moyo. Alléluia. Pour être là, pauvre, mingi peut pas aucun enfer.
Pour qu'il y ait une consolation, et le monde est riche, il y a repoté. Non. Alléluia. Donc, on a été des achats, moto en bongo, abika kipe. Mais l'on peut dire malamu, moto soka na bongo na ye, mais aye ba yesu masi. Alléluia. Pour des fois, tant sous richesse, c'est comme un obstacle na moto po e balzambe. Tout le monde en haut, on a dit blanc. Tant que vous allez en Afrique, na Kinshasa, bato mingi, bakota ba retraite, pour ba ya poto. Misu basalaka bave, misu balobelaka nzambe, soki na komi na poto, na kosalela yo boye boye. Mais tant que na mboka oyo, misu pe basalelaka nzambe l'Afrique, bazalaka ba choriste, ba modérateur, ba tebele. Mais tant ba komi na poto à cause ya matérialisme, mituka ya kitoko, nationalité, bandako ya kitoko, tobosani nzambe. Alléluia. Voilà ici ka richesse c'est comme un obstacle pour être moto à aye pa na nzambe. Bible biete litombani neza na moto azwa biloko ya mokili soka bungisi molimo na ye. Voilà homme riche abungisaki molimo na ye mazalaki na richesse. Tangu tozonga mabele biloko tozwaka elandaka biso te. Le corite ebi azalaki un bel homme alinga ekolata alinga mabele mais tangu tonzoto ne kozonga mabele je pense que ba costume ba chaussure tokotia yango na tombote. Nyonso egotikala. Yango ete Salomon le biete vanité de vanité. Okoko soit nyonso, ba château, ba ndako. Mais soko zangi essentiel, yako bongo la motema ko yamba Yesu Masia, on est le plus pauvre. Alléluia. Voilà un peu cette exhortation, est à la interpellation, aux à la capable, le lenge ba liflete to kaboli awa, souvent ça pour l'évangélisation et une seule question te posaka. Où passeras-tu ton éternité? Alléluia. Après l'Iwa, n'est au contact en éternité. Et l'éternité, c'est l'absence du temps. Un jour est comme 1000 ans. Imaginez que sur la terre, nous vivons que 70 ans. Alors, sur l'éternité, libella na libella, bon, moïnezaka yako nyokwama, yako zika na moto, bien aimé, et ça trop tard. Alors, si ma l'Iwa, l'enseignement, oyo, moto ko changer vite. Alléluia. Homme riche à l'obiete, Lazare aya ao. Ben Abraham a le baiser impossible. Et l'autre ko Bible hôtel sabiso to mona ngo mingi na ba religion mingi moto so ka kufi tamsu ba koloba to bondela que son âme repose en paix tamsu nzamba ko que le mawa eta okendisika malam ezala trop tard. Bon moi auto zo amener sur la terre yango ko dépendre vini to ko sanango l'éternité. Sur la terre so ko boya kan Nzambe. Olinga ko bongo la motema te. O rejetaka kombo ya Yesu Masia. Tous alaka chrétien mais un faux chrétien après liwa ezesika ya passe. Ne motakoye kokende. Mais là pourquoi lelo tu peux poser la question est-ce que okende sikani? Esika pauvre kendaki, est-ce qu'il y a kimia ou bien okende esika ya moto? Vous êtes responsable à vie na yo, où passeras-tu ton éternité et tout cela. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé depuis mort à Christ sur la croix. Tant qu'est-ce qui s'est passé? Molimo na ye kitaki na séjour de mort. Azwaki ba croyant nyonso bandimela Nzambe depuis l'Ancien Testament, que ce soit Abraham, Moïse et tous les croyants amemaki bango. Alléluia, na paradis qui est le 3e ciel. C'est pourquoi 1 Corinthiens 12, apôtre Paul a dit, je connais un homme à Christ qui fit ravi jusqu'au 3e ciel, il a vu des choses. Donc après la mort, oyo bandimela eston bakufaka, bakendege suna se amabelete, bakendege malamoko, et si kankolo Yesu azali. Alléluia, Yesu azawapi na paradis, c'est dans le ciel. C'est pourquoi apôtre Paul a dit était vraiment que je suis pressé d'aller des deux côtés et peut-être natika mokili oyo, afin que je sois à côté du Seigneur. À côté du Seigneur, c'est pas sous la terre, mais sur le ciel. Où passeras-tu ton éternité? Biloko mokile po sabisote, bandako, mituka, basapato, ezalango mabete, mais etika la ranyo soana. Molimo na yo est plus important. Pense à ta destinée éternelle. Alléluia. Wazana mato ya koyoka, bayoka wazana motema kondima, andima. Alors, tu rebondela comme ça était diloba oyo ezwa esika na mitema na biso. Yesu ndeko na bo, Yesu ndeko na bolingo yo, bolingi
Na bonne l'insambe kolo na peso merci le bane ko maka pambate pote ko yemoni ko bunga na bana na batu na bolingono yesu kolo o sangso kadneska oyo papa tang mususu na kibomoto pona matanga me pote olobela peuple na mukolo na kokamo kolo tozaki musika na yo pokwa na lo kolo tobele mapene penonza loba na yo ekozala mukolo songolo mutu moko akotika mukili oyo akozala wapi kolo tango yangoyo koyeba komibongisa komilengele pona kokutana na yo simana kufa mbongo ne kozala te yo mobondi simana mokonzi yo mopesi na kimane esengo mutu moko azangaki esengo amema kimne bisengo na mukili kolo tiketi loba oyo poko leo yesu nkolo ezongisa mutu moko na nzela ebala kokata tina eteleleo eza ya moninga lobi ekozala ngai kolo merci molimo santu pona bulingo na yesu pambola mumono nzambe nzela wapi olobeli biso mokonzi o kolo loba oyo eleka biso lokola mai na mokongo na libata te yesu kasi ezwa mitema kolo mitema échange papa merci na kombo yesu kristo na telemi oyo nyonso na moyini ya deuxième prédication ya ba interprétation particulière ko les amor ko kite yesu kolo tikete kolo loba oyo ebmema lobiko katna mumwana mutu moko poko na lero ozanzambe tokotika seko basali na yo kotalo isali biso utatongo te kolo mawano nzambe za likola biso oza kolo tonda bolingo otika ki ilola okumika baki mbeka na ikulusu pote mutu moko azwa bomoy kolo yango bomoy pesi biso ya ufele tikete mutu moko akotakati na présence mon kolo poko na lero mutu moko a changer mon tema papa merci et comme la biso trop tard kolo merci pour le bapoko na lero Kembo lukumu matondi ezonga na mboko poza nzambe na komo son kolo yende nzambe na bondeli. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Baloba. Ndeko ba alpha pona commune. OK, ba ndeko mote. Merci. Merci pasteur pour la parole. Bongo na zongi liboso na bino po ete toyebi lelo ezali mokolo ya suka pona biso kosangana katikati na oyo esika. Donc, donner toute information, l'engé tolobagi to pesa information up to date to pesa information le lengé makambo ma zali ko kende na mokolo manso. Bongo na kombo ya famille pe ya lingomba na pesi bandeko banso mbote ndenge tozali ko yangana katikati na osika pona ko bonzela ndeko kondo eriko asala bongo ko tika biso. Donc information ya liboso na ko pesa na biso ezali boyeke. Lelo tolobagi to pesa biso ba information concernant ma manso ndenge ma zali koleka bongo na mkola lelo to zalaki na pompe funèbre to régler mosolo manso to lobaki ke to wana ozela décision ya salongo lokwa to baki to pesa ba feedback makam nyonso nezo lekela salongo alkotla na contact na pompe funèbre te mais pompe funèbre a pesi occasion ya kofuta balance le reste ya mbongo avec biso salongo a futa ka 2000 ka chèque à 2000 to zako obligé fallait to signer des charges. Donc, au lieu de 5230, on dit 2000, tu fous juste 3230, il y a différence. Donc, maman, Sokuna, et Zali Abou, Pia. Bon, je suis lobby programme de Bisso, à autant que aussi là, lobby corps, Yamoué, et Rolongwa, na Blanchestone Village, na 17h, peu comment, na salle où ils allaient côté à l'église apôtre d'or, à 17h30. Tant que tu comment, ne, tu sais que on a Bisso, bon, sur les musiciens. Bon, zala vraiment la bomoko, on y soyez maga, lobby to uzana modération de to bon sa programme, mais bah oh bah moni bazana posa ba assister à programme, bon pèse sur le programme sur bozali awa, oh etal ba musicien, oh etal ba sal nzambe, bango na bango ba emineng ba bon sa, ba programme na bango pona to ni ordre erenye. Et bon oli susu, tangu to uzala kuna to ni pena to zala tu ya boto siné to ni ko to sa pendant to zali awa,
et puis te remercie bino mingi le lenge ba message c'est là où les gamalamu to moni des hôtels banda ne mo kuna to la ne wana kimia mi tuka to parquer na bien vraiment ils allaient sikamo o toko passer ba moment il y a réflexion ensemble na bandeko ensemble na biso na kata communauté pour la unité et c'est la bon ko régner bon autant to comme samedi wana Corbière et zonga na 10h donc tu as quitté kuna na 11h tant tu as 11h tu es na cimetière eza muldat à la Blanchetown ceux qui te disent que kuna moy to bondel bino na komo na kolo to zonga kuna tant tu zonga kuna ils agissent pendant quelque temps bande kuna biso basi oyo bazali ko préparer moi beloko omele mo loko olia na musolo o bino na biso to ko pesa na même moment to ko ba ko sola o to bengi compte rendu ozala nini ezala musolo oyo bino mo pesa ki oyo ba famille donc comme dans le moment musolo ezali na famille à côté à papa Eric le ba el biso encore 1250 €. Vraiment ceux qui te ko bête maboko pour la famille oyo. Voilà, donc tant que zonga wana et ozala rendez-vous to pesa compte rendu ndeni makam nyonso elekeli ndeni nyonso ba kombo nyonso bo chaki ba nini tout ça to présenter mino ba facture nyonso sinenge leki avec ba preuve la puis tout et bongo biso na bino na suka soki mosolo me kotikala to epi mo wei atiki mwasi na wibana et puis atiki maman na Afrique donc bino na biso nde to solola to ba bino boy sa biso atangi organisateur mosolo o to sala yango nini to pesa nini to kabula yango nini parce to lingi to za na unité bon to senga toujours lisungi ya basala na nzambe baza losi wana ta bazali kokunda pona ba meka ko assister biso pona kerele la te ma nyuso le bien pona bomoko et continuer katikata ville voilà information oyo tozaki na ngango oyo na kati na communauté to éviter ba conflit peu importe ba divergence na biso liwa Eric en tout cas et sang biso encore toza dans la unité katikata na mboka diblin peu importe ba tribu na biso peu importe ba langue peu importe ba nationalité vraiment toza la uni na bolingo oyo to siliko vanda katika nisika opona kolela ndeko na biso oyo Eric donc voilà message am keo nazaki nango ya opesa na biso vraiment kolo za na biso longo na zong voilà famille Eric pe bavanti batu na Afrique kuna ba onyoso ba panza samedi donc maman na ye akena na Angola tango kine kuma kwa mo bulu na niveau famille azana Angola na des petits frères na ye et puis famille na ba sœur musu bazana Kinshasa donc maman na Angola kuna to ya contact même lelo tant to yaki na salle fallait ko tia vidéo moko en live na ye moko seulement pas mon ndingi makomana o le donc to zaki na contact à mon nyuso na le kanaki famille na kin même moment donc vraiment o ezaki ko le ka zambe ale kana ko ba pombola biso to za vraiment ini parce que ba station oyo e ko stila raté e ko yaka kaka parce que to zali ko kola to lingi te ya na ndinga mabeka se ya na ndingi ya malamu bongo o ezaki vraiment message to zaki na ngo ya momuki ya koloba na moni eloko ko bakisate vraiment nzambe za na bino mais pourtant monsieur Zali a rajouté cette mesa tant que comme samedi à 2h du matin monsieur to sous cotisation té pourquoi tu veux passer ton ligne ordre donc ba nego na ba tie cotisation na kaete ba ko tia cotisation tant que comme samedi à 2h to kanga kaye parce que permettre biso to que to sala ba travail oyo tant que ozonga samedi wana auto pesa no compte rani na ba copine so pour les choses en clair parce que oyo azana posa et on peut sa cotisation après 2h peut-être on va essayer à Luka peut-être famille à Way ou bien dans po biso to zo sous monté parce que to lingi nyonso za en clair to lite bon c'est de gauche à droite to chango objectif to zaki na c'est coquille donc voilà oyo to ko ba biso ya ngwana dans ce bon ali to tchana tango oyo comme ça et soutenir ba nego batikali mais après 2h du matin à samedi biso to zo sous monté parce que o to zaki na posa ya dignité nyonso e kokisame to ngato bakisa boy idée moko e bimaki liboso awa fallait ba singa fana relancer encore mais to lingi système na polémique té et ça par rapport ya liwa ya ndeko na biso mso akufa awa o to benga kombo Victor Ngomba ndeko atanga kufaki to zaki aussi une organisation donc tango mbongo kotaka to kendaka isika bateka ba tombo hein ba Pierre Tombal donc to futaka mbongo encore Pierre Tombal tango 2 mois 3 mois après ba yaka juste ba disposer Pierre Tombal wana esili donc proposition ne meka ko ya awa ba to meka pe ko résister nango eza prometé to sala oyo communautaire ba to sala nengi yango to bit après enterrement biso pense en tout cas s'il vous plaît to sala wana poto kamwana malamu pona conflit mo za tena kati libota et puis dans libota oyo mo ya kufi
peu n'importe peu n'importe éviter qu'on ajouter pétrole dans la moto. Donc, Zambé Azanabiso. Merci beaucoup. Amen. Pasteur Laurence a prié à Clotilde. Clotilde a programme nous en Zambé qui nous paie enterrement, lobby et samedi dans Zambé. Amen. Amen. Bon. C'est vrai, Pasteur Jean-Pierre a appelé la parole. Prière. Oui, c'est une prière. Mais même M. Bibinga, parce que Eric, qui petit frère, vraiment, nazaki ne malam pas avec malam envers nga azaba benga pasteur Misenge ce natik mandef boy il y a benga pasteur Misenge grand frère et puis nga benga effort mam tout ce pratique mandef no benga savimpi donc vraiment azaki muto to bandaki ko se kaso nga na kota na Irlande nabi et aux absolument to baye mais ça très important. Pourquoi très important? Pasteur. Vous en mettez un témoignage. Oui. C'est pas un témoignage. Pasteur. Comprenez mon émotion. Même pas émotion. Moi, je ne savais pas qu'il y a un parole. Je marche avec l'Esprit de Dieu. Naïbsi Pasteur Marcel, qui est dans l'hôtel à la matin. Le temps qu'on a un côté na van na c'est une moto na blanc moto. OK? Alors, yo poninga. Mais ayote, c'est l'Esprit de Dieu. Bien que yo memi nasa la prière. Il nous l'a dit que naloba o nza bataille 4 nangai. OK? Amen. Tout ça matanga. Tout ça na tembele o to lexa 4 na oesika. Donc bref, natali si que to bandai go bengana, ya benganga misenge na benge savimpi. Même papa Dieu ayebi. Ngana bateli rika kota hôpital. Mais tout le monde a dit que non, au que petit frère non à côté hôpital a un problème. Dans ça il n'a pas de doute. Ça il n'a pas juste les qui n'a frère n'a pas de coup fort et pas pasteur Jean-Claude. Mais na hier ça pantalon n'a pas na sa blamba pa na ye. Na ici na kutia son téléphone. Malobana bango na papa ba son Eric. Na tini wana Eric abia. Oh, asa va nous pour dans hôpital. Pesa na to solo to pesa mbambote. Non, ça, tu es dans l'hôpital, 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 malgré la suite, suite à Banissan. Bref, ce que je voulais nous dire, quand on a soumis papier, juste les messages, vraiment, dans la tête, nous avons prêché, mais nous avons prêché, Jean 3,16.